Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Masolo. Pour la continuité de nos Masolo et le Komoko Kaka. Enrôlement D. Le centre le plus proche vous attend pour me rendre encore plus proche de vous. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Masolo et Kokoba, c'est la nzela ya enrôlement. Solo yango. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. De se révéler, nous s'enrôler, masser le mot. Je viens de remplir ce qu'on appelle les devoirs civiques. S'enrôler, c'est aimer son pays. La personne qui ne s'enrôle pas est une personne dangereuse. Parce que la carte que je viens d'obtenir me donne le pouvoir, soit d'être un candidat, soit d'être un électeur qui doit décider sur l'avenir de son pays en choisissant librement les futurs dirigeants. Nous voulons demander à ceux-là qui doutent ou qui ne se sont pas encore enrôlés de le faire. Ne pas s'enrôler est sorcier.
welcome sur Welcome TV. Alors, tous en actualité, belé bo moni bino moko oyo batu bazobenga général Chibangu. Moni un soldat la kati ya conseil ndengazo kabambongo. Alors, ils a participé mawa. Film wana zango banda kalame na mona itina olaxa ngote parce que na mona ke azaka mutazo distraire batu. Alors mutu bochaki motema ye wana tala suka na distraction. Alatine bilamba na conseil bazo lancer lokola na ebité na lobande ni. Et puis bomuli boyoki message ya évêque Mukuna ndenga lobby. Alors congolais to longola motema mabe. Il faut tous en la bolingo et loko za nécessaire yangwana. Donc toi bako respecter bakonzi ya mboka, toi bako respecter bato nzambe a établi eza commandement oyo nzambe a pesi biso. Alors tous ça bato il faut tout comprendre nazala un message moko très important au na lobike na partager na libota la nzambe toi bako comprendre makambo nzambe atinda biso to ça na mokile. Alors à l'intention de tous les peuples congolais dispersés à travers le monde, ainsi dit les seigneurs. Répentez-vous, répentez-vous, peuple congolais, sinon vous n'aurez jamais ce que vous recherchez. C'est moi Dieu qui établit et c'est toujours moi qui a le pouvoir de détrôner, mais vous m'avez mis de côté dans votre combat, vous utilisez la méchanceté comme cheval de bataille, vous publiez des mensonges contre mes serviteurs, vous persécutez les innocents qui crient à moi nuit et jour, vous avez mis fin à la louange qui m'était due dans vos pays où moi je vous ai envoyé. Souvenez-vous que Jéricho est tombé par la louange. Les Sud-Africains ont remporté leur victoire à cause des cantiques des louanges qu'ils me donnaient nuit et jour. Mais vous, peuple congolais, vous persécutez mes adorateurs, surtout les vrais, vous insultez vos autorités, vous agissez dans la haine et je n'ai pas trouvé l'amour parmi vous, que la haine dans vos discours, que les injures, que les injustices, que les mensonges. Répentez-vous, humiliez-vous, demandez pardon à moi et à tous mes serviteurs que vous persécutez et qui plairaient contre vous, sinon même après cet homme, donc le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, je vous donnerai un autre président plus mauvais que celui-ci, car c'est moi Dieu qui ai le cœur des rois entre mes mains comme un courant d'eau et je peux les incliquer où je veux. Si vous voulez voir les choses changer, répondez-vous, car le bonheur du Congo ne dépend pas de vous, mais de moi l'Éternel. Ce pays m'appartient. Ceux qui aiment le Congo, ils vont écouter ces messages. Alors, Nzambe, apambola bandeko baroyoka message oyo nzamba azosenga na biso to se repentir tozonga na nzela na ye. C'est ce qu'il avait dit. Nzamba alobaki na Bible, alobi na Bible, alobi que ne repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ça la repentance. C'est ce que nous devons faire. Et Nzamba alobi, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et si il se détourne de ses mauvaises voies. Nzamba lobi to se détourner na ba mauvaise voie na biso. Akoyeba ko bénir biso, akoyeba ko guérir mboka na biso, akoyeba ko sala ete makambo échanger. To se détourner na ba mauvaise voie. Alors to changer. Changement, la repentance. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon. Seigneur, pardonnez-moi. Na jisaki na ignorance. Na yebaki eloko na banaye kosala te. J'étais ignorant. La haine était en moi. Nazalaki na esprit ya koyina, esprit ya jalousie. Alors to longola esprit wana. Nzamba lobi ezali ngai nde mutu na tiaka.
et puis nakotia mutonga na lingi. Donc ceux qui biso toyé pendant Nzambe, na ba louange, na ba adoration, na ba cantique, na bolingo na biso, c'est Dieu qui a le cœur du roi. Nzambe mutazala motema ya roi. Et puis, moutoua pour remplacer notre chef de l'État, c'est Dieu qui a cette personne entre ses mains. Nzambe moutoua kolobake, non, nakotia oyo ou bien nakotia oyote. C'est Dieu lui-même. Nous devons nous approcher en lui. Totia motema na mutute. Voilà pourquoi Boromona, Bomoni Binomoko, même pape, il n'était pas d'accord de ce que Mosengo avait fait. Batouba Koufi dans le vide à cause de Mosengo. Papa Yebi, voilà pourquoi. Nazo Yebi Sabino, si tu ne crois pas, moi je crois à ta place et je dis Amen. Pape n'était pas d'accord. Yango wana pona alongola Mosengo na ndenge ya kimia, na ndenge ya respect à remplacer Monseigneur Moussousou ou à seconder. Donc cela veut dire alongoli mais na respect parce que ce qu'il a fait ezalaka bongo te. So kanga mona lobaki yango bien boyoki ndenge évêque mukuna lobi. Alobi tango ba pesa ki bango mbongo bakende na dialogue bakende na 5 ans, ils ont pris l'argent ba pesa ki bango te mais siko bazoyebi ça va bima. Tu ne peux pas sortir dans la rue pour un changement étant que chrétien. Makamu ya bakonzi na loba ngo à chaque fois. Makamu na bakonzi batika bakonzi basala. Bomoni ndenge bakangi mwana soki général Chibangu. Na relaxa bino bato bakina okanga général Chibangu après émission après prédication ou après message oyo. Boko mona bato bakina okanga général Chibangu bakangi na pete nyoso tout. Donc makambu ya bakonzi batikela bakonzi. Tant bazaki na programme bakanga général Chibangu batinda kite population basala beauté. Bato bazala qui spécifique batel ba ya mutu azosaka la tande azosala bambongo wana botanga wana epesa ko eza ba plus de $5,000 wana nenga azosaka nango mutu bino bozobaki ako remplacer notre chef d'état botala suka na discussion. Alors yango tango batindi batu bakende ko zoyer bazwe na pete nyonso tout bakangi bazongisi. Donc cela veut dire eloko ya bakonzi makambo ya bakonzi batikela bakonzi soki biso peuple eloko biso tokoki kosala kosenga kana Nzambe ayeba kolimbisa biso alimbisa bakonzi na biso Nzambe ayeba ko guérir Congo parce que Congo c'est un pays de Dieu. Ce n'est pas pour rien notre pays est à la forme à revolver. Ce n'est pas pour rien notre pays est à la batebele bazo chami sukuna. Ce n'est pas pour rien. Le lobozo finga ba Rwandawa. Mais nazoyebi sabino leso bamusu ba yebite mais ba combattant baza au courant. Moïse Katumbi akenda kokutana na nani oyo muto nani président Kagame. Président Kagame azanani. C'était un Rwandais non? Mais c'est comme Moïse Katumbi pour devenir azana président comme président à Congo, il est parti rencontrer na président Kagame. Même Félix Tshisekedi magazo wangana bakakutana bazo solanini. Masolo ya bakonzi basola na bakonzi. Alléluia. Biso peuple tole le pas Nzambe tous en esprit à bolingo. Premièrement, bandeko bozo landanga. Faut boye bakolingana ngamo ko landina ali a passer bienvenue. Muto naza ko éclairer bino, nazo sabino ba vérité, nazo lo ba clair. Moïse akutana kina Kagame basola ki masolo nini? Oyebite. Félix bakutana na Kagame basoli masolo nini? Boyebite. Le long bozo mona mwana osoki kabundu. Akomo ko bimisa vérité. Alobik Tshisekedi aponaka jamais Félix a remplacé la première ministre. Soit Tshisekedi ezaki nani Mubake. Voilà pourquoi ngai nde na koloba vérité parce que nga nazo kipe mututé je parle des choses étant que serviteur de Dieu nazana mboka nazana besoin mboka na biso ebunga. Donc na yebisi bino na kolakisa bino bato bakenoka nga général Chibangu. Nazo senga kimia ezala kati na mabota na bino toza na bolingo tolingana. Aimez-vous les uns les autres, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Naozonga la bino, bolanda vidéo oyo, bongo, naozonga la bino ermoko, see you, God bless you, bye bye. Oh my God.
kolongola Kabila na kokoti Yesu akotaka na makambo ya politique te. Bien dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bato bakolongola Kabila ezayi DPS, ezayi MRC, ezayi PKT. Amen. Ce n'est plus l'église. Botika ngai calme. Bien dit. Ngai calme. Tanga papa. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voilà. Bazulu bake bakunzi. Woi bozo mona wana zambe muto achaka bango. Ata usali vote. Soki zamba lingi muto analekete. Akolekete. Continuez papa. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Celui qui s'oppose à l'autorité. Papa, Pasteur Koutino a été en prison. De l'eau invalide. Nana keneke pa na ye. Nana tanga su komo na ye. Azate. Luku sa kufina Lubumbashi. Combattant ni. Nana yemba kameni famille bana luku sa kwa. Bande ko. Na eloku nini ngana kosa. Ngana kosa ni. Lelo église nde komi kolongola bakunze zali so ba parti politique te mutema mabe ya ndenge nini. Quelle ignorance. Mutema mabe ya ndenge nini. Nyonso wana kaka po eveka mati tosala nini, tosala mouvement ya boye. Bien aimé, je ne sais pas. Ngana za catholique te. Ngana za église te réveil. Nele ba catholique ba soki mbongo ya senkwao. Basali saba ba dialogue. Dialogue. Ba dialogue. Baluka ki ba passer te. C'est parce que mbongo na bango baseli makambo na bango. Kaka wo ndesi ko ba passer bakota. Vraiment. Ya marche bakota ya mbongo binobolia. Bolandelanga. Communiqué oyo ba pasteur ba pesi. Bino nyonso bosala kutuna. Veye kozala to kozala te. Kimbuta zu mesure veye ekozala te. Na bande zaboy. Na église nyos. Na leader église de réveil to kota de ah. Il faut te fixer dans un que veiller et kozala. Et c'est un jour sacré pour Nabiso. To comme sans amis n'enga battre biso. Peut-être dédié moule soya na maboko na zam. Menga na soto na bino. Puisque ceux qui va venir ici communiquer wan et zo le balikamu ya veiller. Pas même religion na catholique, pas même religion na pouvoir. Veiller na 0 heure, marche na 10 heures. Likamu ya veiller ya butu. Et quoi qui ça marche à 10 heures na tegenengeni. Quel mutema be? Pe communiquer wan nga mutu na tanga kyamte. Mais olati sangai siko inyosi ya mukili mutema mabe Congolais. Na kweyebisa bino boy. Eveka utia wote. Amen. Eveka uti musika. Alléluia.
Monseigneur Fridolin Ambongo du diocèse de Molekbe, vice-président de la Sainte-Côte depuis 2016, est élevé au rang d'archevêque coadjuteur de Kinshasa. C'est la nouvelle nomination du pape François. Il s'agit ici d'une fonction en tant qu'évêque auxiliaire aux côtés d'un évêque diocésain avec droit de succession immédiate sur le siège de l'évêque. L'annonce était faite mardi par le cardinal Laurent Mosengo Passigna au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Écoutez-le. Chers collaborateurs, chers amis et distingués invités en vos titres et qualités, je vous annonce une grande joie qui sera celle du peuple quinois tout entier. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, il a été demandé de procéder à une enquête qui doit aboutir au choix d'un évêque coadjuteur à Kinshasa pour seconder le cardinal archevêque dans ses multiples charges. Le résultat de l'examen des candidats proposés au Saint-Père se présente comme suit. Et ici, je cite le texte que j'ai reçu de l'Annonciature. Je cite, « Il a plu à sa sainteté le pape François de nommer son Excellence Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque coadjuteur de l'archidiocèse de Kinshasa, en le transférant du siège de Mbandaka Bikoro. Nous présentons nos félicitations à l'illustre élu qu'accompagnent nos prières et nos vœux pour un ministère à tous égards fécond dans la capitale. Na urudie na huyo mabusu ako Tanzania ameshikwa tayari. Tunaenda naye Kinshasa. Lazima mchukue umpandishe. Bangu analeta kelele sana. Naomba sana chukua huyu mtu peleka kwa wazee akae akule kaunga huko. Naomba sana. Lakini anachezea na Jabarari ya Kongo. Anacheza sana huyu jamaa. Lazima ashikwe kabisa apelekwe. Usimwache na kuomba. Shem kutimia na kuomba usimwache huyu jamaa. Donc voilà, je suis en Nairobi chez Mwami il est là. Donc, commandant Poupou est là. Donc, comme on disait qu'il ne faut pas faire la guerre avec les léopards. Vous êtes un, comment je vais l'appeler, antilope. Mais tu es en train de... Uko fourmi. Mais lakini unacheza na nzoko. Donc, voilà. Donc, je suis là. Chef coutumier hapa yeye. Karibu sana. Karibu sana. Et tout puissant est là. Karibu sana. Manda pour. Zona kwa mambo. Sio la mboka. Kongo ya biso. Tika ba blague na. Apila za moto. Gauche droite. Président de la République il faut beaucoup de lui. Allez. Vous comprendre que awa bakanyizo bawana akina alisema wana nishike kumina hapa kiongozi amekuja atili délégation présidentielle au bato Kabila kazi kiongozi ameingiza komanda pour bato baebi Kabila koleka biso na nani akiti to contrôler ndenge nini bakozwa mona mai bapesa ye azonga na ye na mboka arudi na ye tosaka na bato tu mais chef de l'état Tibango nilikwambia utashikwa pas blague avec le chef de l'état Tibango nilikwambia utashikwa si nimekuja chukuliwa nilikwambia utashikwa Tibango mwamba alisema nini alisema utashikwa na umeshikwa uko wapi niko prophet umeshikwa nilikwambia utashikwa umeshikwa heshima sana na rais samani donc Congolais parce que nous sommes tous en respect à mokonzi mboka na biso parce que mboka na biso Congo nous sommes trop sûrs, trop fiers que le président Joseph Kabila a la ancien président de la République démocratique du Congo oya kobanda kofana kinga kati toyebi ete président na biso azalaka awa. Donc ba manquement inutile wana ya mokonzi mboka il faut totika yango biso ba Congolais. Il faut respecter mokonzi mboka. Donc ba grand businessman ba respecter mokonzi mboka. Et yo mutu kutoza na iloko tozo banga mokonzi mboka tozo ba mabe mokonzi mboka mbetu naeza la kanani
mbeto na ye komaki na avion mbeto na ye place ya kolala na avion awa na Nairobi nengo yawa boy okoma na ndaku mama tasonga bugali utakula katika kwa mkuu wa nani hapa Kakambo komanda pupu utakula bugali yeye nyumba yake iko kwenye ndege Yasalo bandeko bomoni ana bokoti ya samba Justin pe wana biso Fabrice Zombi wana kote biso na lobela kibino ete boni tokobeta lisolo ya bandeko na biso o etali palabre africaine o etali dialogue national bolobi na kota li français kasinga na lobi bosolo na biso ya boindo ndeko la ngai Remi Dibril toka na molo yemba bokoko yambo wa aloba wa tozope sombote na bokoko totike sika lo yembo bokia bokoko bandeko touti komona wana boni bayambaka wa tupe mokonzi ya mboka mokonzi bonene bayambaka eboni na loyembo ya bokoko. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, député national, séjourne depuis le lundi dernier au Congo, précisément dans la ville de Kenge. Objectif, trouver des réponses à propos des mécontentements des populations concernant les vaches et le ver qui occupent certains pâturages de la région sans autorisation de la population propriétaire terrien de Kenge. Tomoni 4 troupes ya Bangombe. Na troupe moko bazalaki plus de 150. 4 troupes elekaki wana. Parce que nga nazalaki na prince, nazalaki côté lo bananzambe. Bisono to telemi, to lekisi bango. Ole baleka directement bayene soba ya suka mboka bavandi wana. Bavandi wana 3 jours bakenda kate. Mutu moko bakenda kotuna bango pe azate. Parce que bango mono kozolo biso to zo kangote. Population est terrifiée. Bon, il y a un bangombe à modèle wana. Alors, na yebisi bango bino bokuku ya na bangombe te. Bino na ngai elongo to kende et pas ya administrateur. Obi pona ni o memanga kuna. Yo kaka to solo la wa bi te. Il faut to kende na hiérarchie. Na memi bango ti pas administrateur. En tant que député national, Adolphe Muzito a rencontré le gouverneur du Congo, Emerika Putuvita, l'administrateur du territoire, ainsi que le maire de la ville de Kenge, Mvudi Fafa Toubavidiko, pour s'enquérir de la situation. À cette occasion, il a organisé un dialogue vertical avec les populations et les chefs coutumiers du Congo dans la salle polyvalente Saint-Jean-Bosco.
La population en colère a exprimé son mécontentement vu le nombre important de vaches enregistrées dans les deux provinces dont l'origine n'est pas connue et l'inaction de l'autorité compétente pour élucider la question pour calmer un tant soit peu l'irritation de la population. Adolphe Mouzito, s'inspirant de sa première tribune État sans province, où il a rappelé le rôle que doit jouer le gouvernement central dans Yale Mobutwe Yalae Wana mama ye Mobutwe Yale
pema na yo nzamba mwiwa likula bakombo nyonso. Oh yes. Kina